makambo yoka retirada zela tourne bazala wana nalalaka pongi na yebiki ya kinzardo azali brandon aza eya butu ya moi bango baza baanimatere balekaka na tvt bamikumisa balobaloba nakomona bango toujours propre, toujours calme, toujours posé. Kinzardo expérience brandon aza wana kote moma yende tobanga baye pour 12 770 chéri. C'est bon? C'est bon mon préféré. Retirada.
mokonzi tala ndenge azongisanga na je maboko mpo na wata ye moto azongisanga na je azongisanga mena na masolo bimwa me ye moto azongisanga ye tokoyoka lelo mpe ezalaki anniversaire na ngai la taille ne fait pas Londres nakokisi 92 ans moi ndambo nazalaki nango mpo na bino b'invité malgré vous êtes venus sans invitation mais ce que j'ai préparé pour vous comme à boire à manger j'espère que yango wana déjà na batable bozo consommer babakisa bino deuxième tour ça ira na wazalaki awa te nawutaki na Mbujimai. En tout cas, ceux qui baluba bazawa bo prêter mato iboyoka, j'étais en Mbujimai. Na sentir bana baluba en tout cas bazana bolingo. Bolingo baluba eleka kenda ti na bibole na bango. Bambwa banyao na chiktala na kata Mbujimai na couloir na sala croisement na nyao na mbwa. Obige no nyao ya mwasi na nyao mobali bakuta na bapesa na mbote na chiluba. Yoko nyao mobali. Yo mtabana ka mbote. Oetwa. Ya moi ça répondre. Ouais toi. Awa ndeboy. Na matina koti na parking na bino na zo moto. Bande ko matri na moto na matibie tango we walinga démarrer moto. Nzoka moto baluba esona kana chiluba. Akanga pena mbrusu pena tombola lokolo. Umbuka kumpala. Ai. Toko makuna bande ko nekole sika toko kuta bana baluba baza ko réciter le corbeau et le renard à Chiluba. Balobi consommons congolais. Et ça ka te le corbeau le renard mettre corbeau c'est un arbre perché. Non. Lelo na mboko na biso balobi consommons congolais toujours consommer nyonso congolais. Babengi mwana muluba réciter le corbeau et le renard à Chiluba. Boyebi bakoma baluba. Shambui mema tangila mu tableau. Wana passe au tableau shambui yeki. Shambui réciter le corbeau et le renard à Chiluba shambui yabandi. Kabundi ni chikololo. Chikololo va mwangila mukata wenda. Katenta mata kajika tenta. Mojubu tumpu mianda kala kunya lelo to. Bande kutulongo wana tokena kisangani toke kuyoko ngona Swahili. Oyo za mu Swahili apesa nga matoya yoka. Tokomi na kisangani babengi mwana mu Swahili ya bubuka kesi. Boyebi bakomba ba Swahili. Safi abi. So na comprendre kati. Moi mobali pina koti iri noir. Atelemi abano se soulager. Na comprendre kati loko moko yira kabiso ko sentir bena makolo bandi ko trembler. Le boko ya gauche zo pesa kilontar. Au sentir bena non. Yo va pa oda tere magima. Zoba. Deuxième position. On va sentir garçon monsieur za ko se soulager. Mais na ba kateki soki sentiment masuba. Asa ko se soulager ko sentir elonge mati likolo. On dirait que tu as prié. Troisième position. Et soubeli à mutakwiti na mutoza normal et ça la différent. Nebo mona ka mutakwiti, nebo mona ka mboa ava suba fatsa kal na mir. Ndenge mona mutakwiti asuba ka normal matepo équilibre zati. A côté ma boita pique pena mambo asu non yego mo pena ataka kal et bon, bino basi bozo seka ya mibali bino pe boza na 4 positions na bino. Ans. Boza na 4 positions na bino. Rachel Mokuna, Betty Mokuna. Hein? Ba fille première position na bino sur yo milieu au sentir pour ça que se soulager au côté iri noir na yebité. Et ça donne à bino.
donc ya position wana bapesa bino okosentir nayebi te bino mo bafi boza batémoin soki nakosi bobetanga première position okosentir bafi base soulagaka nini na position ya gardien azoyamba penalty Idiaba. eloko na comprendaka te soko aka bongo te na soko okosentir fo adenda basi oyo balataka barobe soki alobiki nake pise akowumela na urinoir te mpo aza na laisser passer priorité principale asetele koya fi oyo alati pantalon soki akoti mpo se soulager fo alongolaka bouton afongolaka ceinture akitisaka pantalon ezoli batemps par rapport à mwasi alati robe mwasi alati robe ayaka na asana Asa discussion là, parce que vous l'avez à ma bouche. Il me donne ça va solo. Moi c'est la babengi ngaye. Ngaya Mbappé. Yamba. Quel micro? Pardon. Wana Bruno? C'est Bruno? Excusez Bruno. Abandaki kobenga yo depuis longtemps mais qui est occupé. Nalingi na expliquer yo, zala mobali ko palpiter te. Papa na bino asala accident na Willery, batuti na mutuka kufi sur place. Abengi nga na numero na nga na signale bino na ndako kolande mbangu na morgue na chemise bleu. Oyo alataki bebi na makila. Ora pilita tikali na 5 minutes bazosolola na mutu azoswane ya kote morgue. Pardon? Excusez, Naomi. Faut-il le bague au côté de l'anga, le col et comité, n'a pas eu un corbière. Ah, mais tracteur qui m'y s'est invité. Vous avez comme le Siganaza. Effectivement, deux ans en réunion de famille. Non qu'on a biso, maman Nangalandi. Il fallait que kufa lelo membongo wa kukundeleza teto reporter liwa noko dimanche. Dimanche kuti ke kuti fwa kufa lende kwa matara. Ok. Pardon? Pardon na lingina tuna. Sinele mwana nga liboso, azwa lupangu na nga matete, atsango na pusu. Aya na mwana lingwa la nasikilia. Pardon? Ouais, nazo yo kafwa tabule. Tabule yo ya tabule. Rochero. Pardon, Rochero, bon dérangement. Na lingina tuna, boni kinke stere mene ya zawana. Non, na suis appel à Bongolo Fabengi nga ipare. Oh, rakina sisi kulanga memangoti kuna. Wa. Olobi. J'ai refoulé mon bout du dimanche. Ça vous dit n'a pas bila l'épée. Mon bout doit mener des troubles. Rakina sali sitia memangoti. Ok, ça va. Kata na vous rappeler. Pardon, excusez, vos un frère allez mon lot. Marie Misamba. Alino, Boni. Alino. Etina yo Marie, Boni santé na yo. C'est ça la question mon
IEC, ISTA. Question wana ato juno diplôme aussi sur licence eza na question moko etikala na classe muta zwakango te yango etikala kolokola archive n'école eza question ni oya koloba na pesi ye telefone Yo bien on est. Yo bien on est. Yo bien banati. Chombo yango wana. yo zo comparer savana yo. Qu'est-ce que la toilette? Ah voilà. Qu'est-ce que la toilette? Tina 5, ceux qui vont quitter on n'a pas volé. Oh bata mayele, au double campus comme mon bafou la question ya moi. Merci. Ceux qui battent une balasima, boss na concours. Qu'est-ce que la toilette? Voilà comment tu vas répondre. Tu vas répondre. La toilette, c'est un endroit obligé à toute personne. Que ce soit riche ou pauvre, noir ou blanc. Nous tous, nous entrons dans la toilette. Et les enfants, on fait ça dans les pots. Nous faisons la même position. Quelle position? Accroupi. Même JB, Ouera, Kofi, Ferre, Fali. Moutakoboya fabrication, Moutakoboya accroupi. On a na Ferre, na sala ya kotenga. Le tema qui Ferre na yo, on va parler de idéologie accroupi, on s'en va kotenga. Oh moi JB, moi j'ai fait ça en dormant. Excusez JB, on l'a dérapé que ça va redormir. Et ça la position moko accroupi. Okoki kozala bogar. Neti chowe bangatu. Okoki kozala bogar neti ange. Okoki kozala bogar neti Mike. Okoki kozala bogar neti Shakindala. Okoki kozala bogar neti Ngamoko. Bon. Ngamoko. Okoki kozala belle fille. Bakumisaka yo. Tanti, tu es belle. Okoki belle fille comme Tatiana. Okoki belle fille comme Véronique. Véronique Vénan. Oh! Mais c'est un seul endroit. Sur le côté, vous allez bogar belle fille. Et c'est un seul endroit.